Pourquoi ça essaye patron y a des comédiens congolais? Tant que vous avez mabe, c'est pardonnable. Pour la raison privée. Depuis que vous avez raison privée, pour la faire privée, parce que il y a des gens qui peuvent faire mabe pour les Kofi. Le roi il y a un problème dans le hôtel, quand jamais il faut pas kanga batwana. Bon matana ki pomba te bon matana boania. Moto sipemba yel bobo melangaka ya Julien Mbala ya Julien Mbala. Merci beaucoup président Saïsaï. Toka ki nyungu moko moi na bisu ya mobile batela qui est poisson et ça sur le tour le kuta. Soki bolobele batuke basalage lo moi mabe. Combien de fois artiste est toleka na télévision pour na pardon soto salaki mabe. Pour mukolo papa mso muzitu azana na posa kutana na bokechu bakutana ki siko yoka siko kutana na zaleka ke mwana tata mwa sile so mwana mama na biso na lobiga ke na bi yoga vena Koffi Olomide ndeto lo bake Koffi Olomide asaki mabe ndeto lo bate sai lo ba bien que non Koffi Olomide nengo salaki ndeto lo bate bon bande on a biso punition ba pesa biso. Même attends va parler na bango bango ba vendre attends la salle de bain sora sokola balo ba pe bato pe ata ba fuka msa mwana ti lelo do ba tika biso boy ba combattant ba tika biso boy a genou mais allez bon vera Koffi Olomide osaki mabe. Très heureux de vous savoir nombreux, amis fidèles de www.congodialogue.com. Merci encore pour la confiance que vous êtes en train de renouveler dans votre site. Balobin Zambé, leader Yaba site. C'est bien et bien votre émission Télénews. Télénews, c'est une émission qui se passe en direct de l'Afrique du Sud avec la charmante Jenny Okassa. Et là, je ne suis pas dans mon plateau, je suis quelque part, je suis quelque part dans un hôtel VIP. Vous comprenez, dans un hôtel Mercure et Awana Jobu VIP, n'est que le Kelabino star, balobi, Yazan Zambé, leader à comédien. Star Yamounene, mais na bombi comme découvrir calamité. Permets-moi d'abord de dire comme ça un grand merci à la grande dame de Belgique, maman Francine Ngembe, balobi moi ça pembe 3 fois canou. Boss Nangai, Yaza plus que boss maman Nangai. Merci maman Francine Ngembe. Merci à la grande équipe de Congo Dialogue qui Kinshasa, Angola partout dans les. Et merci aussi à l'assistance de Bakary sans souci. Je dois tout là. C'est parti. Comme je vous avais annoncé, na yo zelabino star ya munene to kangia na Jobu, to lukara ye mais ayo beti la biso mo to na Jobu, to bi ko biso Congo Dialogue to la site ya munene pe Nzambe na bango to kangela biso ye poto zo to beta masolo. Merci aussi à ya Julien Mbala, balobi mo na poto ya solo.
c'est grâce à Julien Mbala qu'on a retrouvé le président Saï. C'est avec lui qu'on va développer un sujet très très important, Papa Jean-Marie. Là, je suis avec leader Saï, président. Ouais. Hello. Hello, how are you? I'm fine, you. Thank you very much. Yeah, you're right? Yeah, right. Yeah. Yeah. Serious? And now you say I speak for you English. You speak English? You speak English small. Donc, thank you. Yeah. Merci beaucoup, Maman Francine Ngembe, et Centrafrique. Mon anglais, ça l'a bien. Président Saï, tu es au Kangayo. Kunjane, skona kunjane, pilele. Nangalang kos, ngamna ton, ha. En tout cas, il est vraiment comédien international. Hein? Kunja na lobi Zulu, vous comprenez. Président Saï, tu es au Kangayo, aux Ana Djobo. Ouais, on a Djobo pour les vacances. Donc voilà quoi. Oui, vacances. Ouais, on a eu vacances. Après avoir travaillé dur, on a une inspiration, on a sepelé nango. On a profité un peu. On a joué moins temps pour jouer vacances. Madame Ayaki a passé vacances na ye, tant a vidé à Zongi, on a passé vacances na ye, donc voilà quoi. Merci beaucoup. À part qu'on passe vacances, na Ayaki pe lisusu anniversaire, il y a parrain na ye. Donc na pesi bandoro sur MD, bambo théâtre, na bosanité maman. Madame, maman Yabana, maman Edwige Modogo, donc la femme de mon parent, bon, la femme de parrain n'abisso bangom marraine quoi. Yeah. Donc voilà quoi. Merci beaucoup, ça nous. On a profité un peu ça peut bana bango ba Modogo nyonso baza pe na vacances en provenance des États-Unis. Donc on a pesi bango ba moté à trop quoi. Donc voilà. Pourquoi ça patron y a ba comédien congolais? Yondo tche congolais, nasuka na patron de tous les comédiens. Naba Jamel Debbouze nakati. Naba Will Smith, naba Go, naba Mike batutu ba nakati. Naba Mamani tu ba nakati wana. Ah. Donc patron, ça patron ya Go, ça patron ya Caleb. Bango tout. Ça patron na bango tout. Nabi en termes général. Nengelelo Caleb tu kebana. Après na kombo moko boya komi pese e occupé mutute e okanga batutu. Ça comprend? Mais kombo no wana ya ça patron ya ba comédien congolais nga nota comédien ba congolais comédien parce que biso na yo to za ba congolais. Patron ba comédien congolais. Mais c'est comme si pe ba comédien pe ba ndimango hein. Oui parce que ba obligé on ndimango. Ba obligé on ndimango, ba censé ya ndimango. Pourquoi? Parce que mutuno soza na liberté wana. Ndeni nga sa isena ndima phénomène. La di esobe mais ndima ye kombo wana phénomène. Le losoto so so na tanga kombo na ba le phénomène igwe la di esobe. Ozo comprendre? Neti ndelo ba dadi di kamala ndeni nga na ndima tapis rouge. Est-ce nga na za bleu? Nga na za orange. Te Tétan le phénomène les hommes on a patron c'est-à-dire muto foot tabino muto azali quoi numéro 1 fondateur patron ça comme muto do yo c'est Bill Gates ça futa de yani yé sangai l'homme le plus riche du monde et ça c'est l'ONU. Ça c'est national lobby que non la grande dame de Belgique est patronne dans la que la grande dame de Belgique est Francine Ngembe ma patronne c'est-à-dire à futa kanga parce que tu la race ngape na confirmer on a liane ça comprend donc veut dire surtout quand on a des détails ba biloko wana moi so muto mo côté on a ba détails wana c'est que futilité on dit muto so linga inane yo era batu musuna minito usopesa ke de akanda ndeto sa no mission boye ye alingane yote. Déjà, il y a des tabasuki, tajip. Ok, rien à voir. Donc, le patron de tous les artistes comédiens, ils ont par rapport à la foi, par rapport à la morale, il y a Moutou. La morale n'a pas à la bien. Il faut que le patron de tous les artistes comédiens, l'église. Bien aimé, il faut avoir la foi. Vous comprenez? Nano bali te ko kachate ke ba bali lelo ne bango wana ba uti likolo ba kuiti. Ba babali lelo bango pe ba kamora ba libala mo boy
mais tant na bango pe et koka c'était yo lokana na balingi yo te bao balingana ki ne fin du monde te bao na petit balinga bango bamonanga pe bao balingaka bango avant donc o ngana ko loba ke ezelo moko te to ko vandela ngo parce que ne bandeli ne bana ça problème lelo et un comédien moko te akoleka lelo alobake na lekika pona boya sai o le patron de tous les comédiens parce que si tu expliques à moi comme toza la ndoki tu le but que tu as patron par rapport à moyens financiers par rapport à moyens ce qui n'est te patron par rapport à esprit par rapport à volant nga pona kumba bien fona lo ba na patron déjà lelo ta mutusu pour jouer bien femme la chimbok mutusu pour jouer bien femme la bangi mutusu femme la whisky mutusu femme la bière parce que ngapona za la bien dans monde art drogue nga kombo on a les patrons de tous les artistes et comédiens faut ezala po yango ndezo pistonner yango nde carburant yango nde ça la canabité le roi na les patrons de tous les comédiens faut na bosser dur il faut na za la boy il faut na vivre boy il faut na ça mamutu boy. Mais président Moulaï à partir à Bruxelles on l'a nangai na si a roka moité sur dans le bi question oyo ça patron il y a ba comédien congolais mais au tiki na opé ko jouer na ba théâtre au mi pesca plus na ba publicité ça du ani et ça dit à professionnalisme vous nous demandez d'être professionnels vous nous demandez de faire comme les autres et pourtant les autres robotinda biso to comme roi bango et ils ont tiré ce qu'ils font chez nous. Vous comprenez? Mais oh, biso sur le plan ya bongo. Tout le monde a neti, obi ya lelo batumsu ba mona neti ba gonde ba banda théâtre biso nde tolandi. Mais oh bango ba iba ba biloko na ba groupe salongo. Omoni problème ezara wana eza problème ya débit. Lelo pona ko bana mutuke otika théâtre na Congo pona ba tout théâtre eza chaque jeudi na 20h yango na ne ba benga théâtre. Ata ba njonji ngoza te? Oh, autant Kofi central te. Kofi central za yo moko. Mais njonji il faut nazala, il faut pe njonji ngezala. Parce que naza mutu na ba condition nga naza na ba makambutu o esala pour participer na likambo. Naza quand même artiste. Et puis na suki ka artiste te naza star na mboka na nga na Congo. Ozomona ata na États-Unis batumo ba yebi nga na nte. Yo kasi est-ce que bike Shakira pe ko yape kinbe akomi pe na kaluka pe boye na kwemo be ba hebi yete bato yani nani oyo nani ozo comprendre ndena pe ça pe na ko comme pe na États-Unis américain mo pa hebinga oh yo il ça ah c'est a big star comédien GRC yeah ozo comprendre donc oyo ngala ko lobake et le ko na ba balobaka au tika théâtre eza erreur eza nini. D'abord, théâtre ezanine, théâtre ezali, scénario oezo sala maïsika moko. Filmer ou non filmer, c'est ça qu'on appelle théâtre. Donc, c'est un spectacle et au sala manakati ya salle. Alors, groupe salongo, tellement bana ko sala théâtre na bango na kati ya studio mama Ngebi, ya wana obenga ngo théâtre. Le quoi eza ya RDC. Il y a un théâtre de chez nous. Donc, veut dire, théâtre, on va changer le décor, mais ça se passe au même endroit. Bon, tant que le groupe salon va évoluer, comme on s'en a tout, va continuer à télédrame. Donc, veut dire, bimi pe libanda, omoni, comme on l'accepte Nzela, comme on l'accepte Batunini, mais le quoi là-bas, c'est théâtre de chez nous. Sans se rendre compte que si tu as bimi libanda, tu as comme un télédrame, est-ce qu'il y a un télédrame? Est-ce qu'il y a un théâtre de chez nous? Biso ce que ba petit Tolandi to cheba caméra na nzela muta comme limwa kwei boye muta sali boye muta kebe tête pene comme boye masasi pe comme beta baba biso muta pas kimi muta pas sauter to longwe la théâtre to comme ce qu'on a télédrame mais le quoi ce qu'on a mutu na to check to ça théâtre yango no moni to ndima ba exclusivité na ba chaîne te fait dire lelo sai ah, sur les gars, par exemple, la chaîne Monet Antenne A, au les gars, la chaîne Mon Soutenu RTG. Nous faisons la canne exclusivité. Pourquoi? Parce que Salongo a ça qui peine exclusivité à RTNC. Alors, c'est très important. Alors, Sikoyo, groupe Salongo, tellement qu'on tourner dans le studio, on tourner dans le lundi pour et le refait les gars samedi.
Tout est là carré, bah tiens régie, bah ça m'a bango direct. Biso pe le roi katolanda ka bango. To linga to filmer télédrame na système wana. Devenu au tourner mardi pour le reléga jeudi. Entre-temps, bah tu ba senga biso poni boko sa lokwa ba gouti. Poni boko sa lokwa ba nigérien te. Ko sala lokwa ba nigérien zanini, ko bima d'abord un espace à exclusivité. Devenu aux d'abord libre. Tu prends tout ton temps, il y a que tourner biloko no calmement. Après, biloko wana ezalaka d'abord à titre commercial. Ba film bimaka d'abord pour être comme ba film ba nigérien c'est total c'est pas d'abord tourner pour les caca na télévision. C'est tourner à titre commercial. Alors, tant que bima bato ba resepela nango, notre chaîne de télévision mo aroyabi film non ya danger. Pendant audimat ya chaîne nanga. Na lingi film wana il capé na chaîne nanga. Non l'exango ta mususu un mois. Tout ça ndeni. Vous n'avez foutu sous autant. Donc vous nous demandez d'être professionnel, accepter aussi de patienter parce que koloba kotika théâtre ça rapport ni. Pas les cas souté chaque jeudi na nini. Pas les cas souté yango ndene kotika théâtre. Omoni donc bisoto saraka théâtre. Théâtre ya théâtre te na erreur wana mais théâtre to lo ba poto ba congolais to benga théâtre mais to ko tapela na cinéma. Moni tala lelo ba chaîne ezo bakisama ba novelas ba film mususu na ba kinu wana ezo torturer les sous. Donc so tozo tchaka ke ngai sai adversaire na ngai sobe, adversaire na ngai vie de loin, adversaire na ngai la duchesse, adversaire na ngai Caleb to évoluer te. Omoni to évoluer te ngo moni nga na longola niveau na sa pe na boy. Donc na longwe ke o adversaire na nga o nani nga pe na ba adversaire na nga na mo na ba Jackie Chan. Parce que tala ce que o tchana mutuno ke adversaire no Jackie Chan. Tu peux péter les plombs. Danger. Parce qu'on peut péter ma plan en mission ma qualité. Merci beaucoup, Président Saï. En tout cas, au répondre vraiment bien à ma question. Je pense pas que non. Patrick Mundele, Mongo, Balobi, Potezel, pour Patrick Mundele, Azawana, ACPLI Penda, parce que répondre vraiment bien à la question. C'est Nazaka ka toujours na question ngana branché aux amis na ba publicité et na ba publicité na yo oza ko utiliser plus bana na uté ko landa dernièrement na publicité na mon ko sali publicité à pour tout le monde tangi komboté tu as utilisé les enfants mais tu n'as pas communiqué la bonne éducation et pas ya bana par rapport ya ba terme au bana ba répondant qui je peux citer maman Boma docteur Boma maman Toké Palin. Mais ça termine. Ils sont sexy. En fait, au moment où on a communicateur. Na communiquer quand on a langage oyo batu on a un message ba communiquer nango. Président c'est bana ba vandi bazo landa yo. Donc ya Julien Bala vandi boye na bana o landa yo. Ayo ki publicité sai ba lingara ya sai mingi. Ba yo ka lingala mama Boma, docteur Boma, mama to Chapalin. Docteur Boma, ce sont des termes. Au moment tala. Makam yo na lo ba ke wana ezaba kokota ba koto na ezali to komo kota na ba fertilité parce que et ça le retour ça la route du débat parce que oyebi yango ke bon tamsu yo bimambo wakala ngana o communiquer na batu mais na olanda ngwele kana batu wana ba ki jour na rozwa yo na yebisa yo te nga je crois pas parce que au communiquer na bana lingala ya bayanke mwana na zo communiquer na bana te to na ba film musu to tala pe ba komi moins de 18 ans mais na kati ba film na bana ba 8 ans ba ali mais neli risque moi on a tourné un film oh yé mon faut pas tal. Tu comprends? Veut dire to communiquer na batu moko boye. Alors to communiquer na langage na bango. Et c'est injurité, et ça sexité, et c'est normal. Docteur Boma. Talande ça la batu bien. T'es président ça. Tant on répondre boye. Tant on répondre, Zini Kumbina Kitchasa, Aza d'accord. Parce que laisse-moi vous dire la vérité que non, même Ngamo et les Kélenga, comment c'est possible, mon homme qui a le papa docteur Boma. Yangwana Ndekin, Yangwana Ndege. Merci beaucoup, nous sommes en direct de l'Afrique du Sud. Merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre sur www.congodialogue.com. Je suis avec le président Fiston Saï Balobi, Mopa Oyaba, comédien.
pas ba comédien na kangi en direct ya Jobu na inde tozo beta masolo ba question o bomi tunaka la charmante Jenny Okasa azo tunela rabino parce que naza koto ya président Sai tozo kende malem mais pour no kende ya ko chiter na biso mais si on a tuni pe question o te e kozala penja pe ki to kotina balanyo so ba Holanda biso Totambola, merci. Président, c'est le but Totambola rapport à Tozana Djobour, Tozana si les gens en Mboka Free. Président, question d'engana tunayo, évolution il y a théâtre congolais penja étant que yo patron na bango, ozo monango izo kenindengeni. Tant que tu vas comprendre l'idéologie à ça a été théâtre ozala toujours na baisse. Ba télédrame na biso, ba film na biso, ba cinéma na biso et ezala toujours na baisse. Donc il faut battre tout bas comme on a conscience oh ça c'est comment on a reculer pour mieux sauter. Tu veux dire au côté place mon boy pendant battu na souci nzala théâtre mais aussi on a besoin de patience na bango et ozala réponse nango eza tango ba mona film na ngone obima ah bon donc ça tant ça plutôt c'est les années pour la makambo. Moni, le temps battu sur balanda, bêta sur machine, ba Hollanda, na patience oh ngasi na sali, ba ozo retard. C'est pas comment on a filmé moko, biso za dia ba comédie de film. Donc voilà quoi. Théâtre, ya mboka na biso na minute oyo, en vrai dire, ils en a baisse. Toi pena na baisse. Voilà quoi. Mais c'est bien sûr le but que non par rapport il y a évolution que non va comprendre vision T. Mais système c'est quoi il y a retard pe ba théâtre na carte il y a internet. Est-ce que vous bénéficiez nango? Bon, en tout cas ba question na faut tout na bato ba salango. Ngala on a théâtre na ngala ba ndé et comédie na système il y a internet au boye. En tout cas na nous na théâtre bon moté mais sur les na bato ba salango c'est que ils sont rentables. Parce que la monité mutabandosa non deni les locaux ont intérêt na été. Donc voilà. Merci beaucoup président et je dis encore un grand merci à Ya Julien Mbala. Merci beaucoup Babi et mon partenaire sponsor officiel privé Ya Julien Mbala. Merci pour ya boizalati. Bon matana ki pomba te bon matana boanya. Moto sipemba yel. Bobo milangaka Ya Julien Mbala. Ya Julien Mbala. Mama Lydia. Ya Julien Mbala na Leli. Merci beaucoup président. Mokonja Security. Voilà. Merci beaucoup président Saïsaï. Toka ki nyungu moko moi na bisu ya mobile batela ki est poison et ça solo to lokuta. Bon, question là na répondre ngona moi li solo muke. Moni elo batu ba baraté ki star etambula la rimer. Donc son mutu au sala boulot mobo ki oza star. Nan ba ndiko créer ba rumeur sur yote. C'est que nan on commence star té. Alors petit wana maman na stade na minute to solo ngano boye. C'est l'enfant le plus célèbre de la République démocratique du Congo. Moi na fiston ça. Moi na ya le comédien le plus célèbre de la RDC. Vous comprenez? Donc na cadre kaka ya ne batu ba créer kaka. Ne peut pas créer kaka. Oh petit ba telier poisson. Oh petit boy mais petit asa vraiment au merveille. Quand ce monde est exploité non bana mike fiston. Bon. Na exploiter bana mike. Ngana na besoin rôle ya âge wana skolo sande. Vous comprenez? Parce que so na exploiter anga te skona exploiter ya nani? Parce que so ça risque ko tia mwana na publicité na ba âge wana, c'est ça risque pour na bana nyoso et pour la catégorie pour la mwana nyoso na ozwa. Alors, là que no tia mwana batu na risque ngamona na bana. Tant mieux. Merci beaucoup pour comprendre que naza na comédien donc on n'a pas de choix au Sénégal anytime et on a autorisé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais le repèse au Kamusanga maman Francine Ngembe awa biso doit na système doit na mouvement ya ba combattant. Donc chaque artiste so yé afoba beta yo. Mais ça il est quel biso. Oye Djobour otambola malembe et pardon otambola bien. Ba Congolais ba yambi de cette façon ozala na bato combattre un objectif na objectif à combattre ça a été
objectif à combattant eza objectif na yo ya zanango nde nga pe na ba objectif na nga nde bando na so ba combattant ba na objectif na bango vous comprenez donc babatu ba rappel na ba DVD na ba parler na bango ba rappel na ba internet ba pe na bana ba pe na ba momi na parler ba momi na ba balinga sai bana bango pe kutu donc papa so alinga lia ba bisi so bo lia to chelo to otala sai été moi pe ba no lia babatu omoni premier na comportement hein tout ça cause apena akani lako metanga moni yo par rapport na yo ozalela abi bon babatu hein batu ba excuser nga na okota pena na domaine wana te mais biso pe toi quand même batu toza pe na mai na makila nde mona bandeko na biso lobi ba combattant donc na oloba na bike bango ba sensible balinga kutu mutatanga ko mona bango te mais ba permettre quand même na loba pe quand même omoni na ko pesa net exemple lelo ba limbisa nga pena donc na lobelo ko ndeni na ko mona ve na biso bokechu na ba combattant musu ba vandi na papa na biso muzito ba sololo. Oh, musito aza mutu ya. Oh, bango ba beta biso. Po biso to zana ba wana. To po biso to fana na mboka moko o ba wana bazala. Na bité so to robelo moko. Non, ça a raison. Ndeni vela nga ibokechu, hein? Wera, collègue ne musicien. Ako beta te na potopo aza mboka oyo ya ba papa biso muzito. Et puis ceux qui veulent faire des choses, combien de fois l'artiste est dans la télévision pour leur pardon, surtout ça qui m'a dit. Pour leur donc muta senga pardon, na likambo mutuwa na peo senga pardon. So ba yeli pe likambo pa boyate. So ba yeli pe likambo boyate. Pour mukolo, papa mso muzito. Azana na posa kutana na bokechu, bakutana ki. Siko yoka siko kutana na zaleka ke. Moi, tata, moi, c'est la maman avec la biso. Oh, mais est-ce qu'il faut organiser un autre? Après ça, il peut pas conditionner. Donc, on a organisé le Kouana, Toyamba, politicien, Moko, Tosalaboé. Il faut, après ça, 10 000 euros. Au moment où on s'est dit qu'il faut comme ça, mettez-vous à genoux. Mais si vous pendant que vous pouvez ça, vous pouvez à genoux. Tous à quand même bandeko, tous à bolingo. Okay, merci beaucoup. Na koma mona ngo e koma neti ba mtu batumsu ba profita na kombo wana. Ane combattante. Abunda ane pe pone lo monte mais a profita ka na linga asili mbala te. Na linga sai te. Na linga lalité. Mi koti sika wana e komio. Oh sai. Et puis so ba ninga basala mabe. Na likambo bino mona ka to sala mabe na 2011. Soki 2006. Mais bon, c'est la mukolo, makambango ya lisusu tota la soto batoana bayoka kito. Ozo comprendre. Veut dire obeti mwana po kena osakana. Azongi. Mais nano kenda suko sakana place oyo beta ete wana, mais on continue ka ko bete. Po sakana kaka wana. Toza ba réaliste. Are lukani. Are eko yosani parce que lelo parce que bino pe bo coach makambo ngo bo comme ko yembela bango ba politicien yango moni ke ba combattant ba se pana bino te bon moni neti par exemple yo beta de sai nzembo moko sai yembaka ya 1 minute yo zo betele yango toke na ta ba 6 ans yango mais na 6 ans wana tala bando na biso o lelo balinga biso beta te ba sololi po yana batu musupe azala ipena pouvoir a commis pena opposition. Mais tant qu'on a opposition, bayambi mbala moko ba combattre mais ba solo linde ni tandis que bande ko na bango ya biso ba artiste ti lelo. Todo souffrir. On ba mamba théâtre eza la baisse. Point eza la baisse parce que biso ba congolais to vivaka na bolingo. Et là on nga na sala ngo d'abord na bolingo bande ko nga siko bande ko nga na babi. To somba sous CDT pona likambo moko boye. Omoni lelo bande on a biso punition ba pesa biso même atana ba parler na bango ba mo ba vanda ata na salle de bain soka sokola baloba pe bato pe ata ba fuka msa mwana ti lelo do ba tika biso boye ba combattre ba tika biso boye a chez nous mais allez siko ba beto poni
eloko père na bino afukamisi yo po amonaki yo omela yaou oh ye mo apesaki yo mbongo siko pendant afukamisi yo meto à genoux mais allez yo ofukami 2 semaines ofukama mais na katikati ya papa ya oleba yaou na misu je veux dire pendant que biso tozala ya ofukama maboko likolo bokecho asolola na ye na ba politicien mususu oyo biso bafukamisa biso je veux dire eza lokwa le tokoma suka ça ipona ko chiter l'émission na biso mais nalingi na tuna o question moko OK ba ezolekela même ba kinoa na biso na niveau ya Kinshasa ça il est patron ya ba comédien Papa Jean-Marie Fazuelanga nanu elonganga bien de na zotu na ça question oh parce que tant on a ebisi na kinke na oya mayo balobi to comprendre ça tient ça c'est un patron ya ba comédien congolais pour Koffi Olomide asa patron ya ba musicien congolais bosali dio na bino bolingeli Zakari Baba Sebil pardon boule yo coach makamoni tali wapi d'abord on a la population mutotanga za honorable musana ezali ko défendre ngai. Vous comprenez? Qu'on défende un peuple. Vous comprenez? Donc, défendre ces arrêtés côté la moutou dans le bon côté. Nous avons ça la paix ma baie. Et tant que député, au côté de ma paix, non, mouton a ça qui ma baie. Biso, na loi en bord à la biso, yaza star, aza boya, kosa la boyeta, kosa la boyete. So ba okangaye, bakangaye. Pona boye. Omoni nde tozala na Congo wana biso tu. To ba kangimi. Nde toza bongo. Na biso vérité. Nde to vanda boye na pesa exemple la Congo pour Congo ndemboka nanga. Pour ne pas koloba ke monde. Biso tout na Congo nde tozala to ba kangimi. Mutu nyonso azala na infraction na moko sa sala mais babete ekakara. Mukoka osara aventure. Babenda tiroir infraction na yo. Babimse le infraction babi oh ye balsus yo osara boy donc veut dire tant moninga sali mabe o eza pardonnable pour na ba raison na privé depuis ta osara makambo na ba raison na privé te pour na ba faire privé na été parce que ela batu mutu pe ba sala mabe ko le ka Koffi le roi y a un problème na bango te le ka jamais ba ke fo ba kanga batwana on se comprend na mona ata interview mon côté. Pour la moi sur na Inde. Que voilà, moi, en tant que député, pour la fille là, je veux ceci, je veux cela, je veux ceci. Mais n'est pour la négono Koffi Olomide, au salon, on a un problème personnel. Veut dire, on a un rôle de député, au salon, makambu, oh, ça pour l'intérêt, il y a nation, intérêt, il y a population. Mais si on commence à avoir makambu, pour un intérêt non personnel, pour un conflit non personnel, c'est ça le mal. Il y a un mona mabe, on a zaramutu, oh, il y a contre Kamabe. Vous comprenez? Contre Kamabe, oh, ils ont mabe photo. Vous comprenez? Contre Kamabe, oh, ils ont mabe photo. Ils ont mabe. Mon biso tout toi congolais, biso tout toi quinois. Donc rose à la tête quinois mon boy. On dirait hier ah quinois donc 2 fois quinois que non. Toi yebi maramonde za la faut lo baka. Attends. Ça yo penya na honorable Zakari Baraba c'est beau très bien. On a c'est OK. C'est comme si la propagande nous sert à rien. On a Nabina Nicolas Camignon. Donc tout le monde fait na yebi olanda Nabina oyo atuso ba beta biso pe na mamusu pe to lia peta musu atayekate. Na mata penati balikalo Camignon la simba pena fimbu. Mais monde Koffi asaki mabe. Tout le monde qui angout. Ah, zana bandira. Bana Koffi. Osala mabe ndo todina saki ya momi wana. Maman Francine Ngeme o eza Congo dialogue. Face o eza Congo dialogue o ko sa bisote. Bon na lobi ga. Yoga. Vena Koffi Olomide. Ndeto loba ke Koffi Olomide asaki mabe. Ndeto loba te sai. Loba bien que non Koffi Olomide nengo sala ndeto loba te. Bon, vena Koffi Olomide osaki mabe. OK. Vous comprenez? Ndengo beta ki mwasi wa. Po alega na teva sengi pardon. Parce que yebisa ngai. Siko. Mabe o ya sala ki wana. Et quand tu as pena, bon habité niveau balinga ba komisa ngolo ko neti congolais mo ba kangiye na ba bombe na aéroport à Kenya. Vous comprenez? Wala ba vie na nga mais na o permettre rater ata vie na nga sakre ndinga za wana. So pe mutu mo boye alinga sakana na ndenga fo na hotel mele. So mutu wana la faute. Donc c'est romoko ta mambetali yote.
Bio yebi yango te ke ngai nde naza boye Koffi Olomide. Bakangi ye sai silence. Oh, tout va normal. D'abord, sur le plan artistique, Koffi a icône, a défenseur, a gardien de art, pour bien côté bisoto. Moi, biso ba théâtre. Goa ko gagner biso. Mais si tu as la musique, Koffi peut gagner bango. Et ça va 1-1. Vous comprenez? Côté il y a bilo wandengo là. Si tu as pola, na ba côté nyoso et comme mabe. Et comme mabe. Donc faut te bague. Tu as ne peut na Brésil, tu as raté médaille. Mais au continent na bar mo boye, au continent na boîte mo boye qui Koffi a beti. Et a médaille na ndé mo boye. Donc faut pas to bomba culture na biso na bande nyoso ti na ndé ke kufe. To bomba culture biso to comprendre biso que non ça ndengo zana yo penza, on t'a touché Koffi té. Pour ça touché Koffi. Yo na tangela. Na lo bango kutu. Oh kutu lo babe pona Koffi. Tamsu yango monto lo babe. So za we rambela tamsu yoki na parquer ngape na buka mtumini. Et pour on lingate na ba wana. Ba wana bosko to ba ko ba wera. Si mana muta mekana ata na masumu de brende nan. Na kwa nuke mukongo na mira makwanza. Muta mekana. Tana ndeto za beto za batu. Omoni na ba eloko moko lelo. So ngani na termino boy. Jomo aye a giflo mbata pa. Nga lobi rien. Asimizela kei. Lobi aye so a giflo mbata pa. Na lobi rien. Akei. Tout aya so aya gifle. Yo. Voilà. Donc yangwana il faut nenga ipetan ba kosela nga makambu. O sai a violer. Ba Koffi Olomide ba telema. Azupela maître Tony. Maître Tony procès de la honte. A boki lieu pena avocat na yi. Vous comprenez? Ba maître Martin. Ba maître Tansia. Ba maître Karine Kitete. Vous comprenez? Donc ba telema ki Congo pe telema ki. Pour la soutenir l'artiste na bango parce que ba moni na de toutes pièces que ba conseiller makambu ne peut biso pe to mona ki que de toutes pièces Koffi il était geste salamaki oui ezaki geste mo mabe oui assumé biso nyoso to sepelipe ndenge quelquefois le malheur est bon peut-être moi malheur on est en prison mukie et ko aider pe na mambu mususu et qu'on va appeler grave lobby. Okay. Mais si quoi, pour n'engager dans ces zones, si quoi y a à terminer. Pour ce que l'on dirait y a pas à terminer. Parce que il y a pas ça sur vraie version hein. Parce que les zones, moi c'est ça sacré. Mais là qui sacré naie, il faut abattre la paix. Biloko ils ont ça la case à la sacré. Parce que l'élo pour confier comme on a ni. Au moins, je sais que tu l'auras net Koffi. Bah si qui Koffi de veut dire à Boston Belaka Koffi c'est que et l'on ni les salamaki wana parce que et l'on wana eke nango mai pour nga et que mai était parce que to yebite ça ouais au monde ba kangi Koffi boy ya ba bimisi Koffi ya pour nga fi wana pe faut pas zoyer parce que la femme elle n'a pas que le droit elle a aussi le devoir vous comprenez ba zo pe moi sur ma bine bon moi Koffi to kanga ki pour la nengal nga beto mais yope o mankaki ta musu sous respect na patron na yo yo to kangote mais to tindoka formation moko boya rééducation moi si pas ba question na manqué mobali nanga simbinga mobali nanga aokanga mapo na violence faite à la femme mais nga pe na okende centre de rééducation parce que mobali nanga libomate n'esprit a bien toi la mboka toi la mabele o mabele ya paix o za mboka ya kimia. Non, pas ça, mot de affaire. Parce que c'est la question pour qui m'a mais c'est là qu'à la mine merci à maître Karine Kitete, Noëlla Madinga, Balobi, Marie Noëlla Madinga, Sister Nangamoko, merci beaucoup pour Nayoka Kiolobaki, merci à Jacquindala et pourquoi pas à Nana Boduga, Balobi, belle femme, il y a Eddie Badiata, Nana Boduga, merci à toi et merci aussi à Papi Moma Balobi, to Luka billet parce que Bicho, toi, Mikanda, toi, si on a sponsor, il y a Mounene Julien Mbala, c'est-à-dire qu'il y a Papi. Bon matin, qui pombate. Il y a Julien Mbala, balobi, moi na poto talara, il y a Papi Moma, Toya fêté na yo, donc Toya Kalaminte, Kobanga na yote.